mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence. Tous les Kanambonda, là c'est les grandes émissions qui vous plongent au cœur de l'actualité. Émission, on a éduqué. Moutra Moutou Sigazali, à votre télécommande, c'est parce que pour son bunda, tout le moto, munda miyo kana. Bah, voisin va sentir réellement que mbunde zo betama, kunda, et c'est Tozali. Tozali wa bitozaka da absi télévision, et c'est mbunde zo betama. Wamanongu esingi ya bozula ndanga sika bozali. Congo ya ngai, Congo ya ye, nana lingi a s'approprier la Congo comme ça ya ye moko. Je ne sais pas. Jusqu'où tu le bakambo etali Congo peut le balikambo etali kimia Congo. À tout moment tu seras le kambo ya passe ya congolais. Congolais c'est collé là. Congolais c'est collé là jusque là. Tu m'as dit qu'on est là pendant l'époque il y a les faits présents au bout de cette kokungwendu wazabanga. Le problème otokutaka, bistobotami tokuti yango. Même problème et ça va continuer, c'est parce que le même visage, que le même batouana au batina qui me présente au bout du Maroc, bazonga que les choses pour travailler dans mon amboka Laurent Désiré Kabila. Moi mon papa mouké que côté mala mouké elimo rika kapé boye kendaki tout comme mon amboka Joseph Kabila. Les Raïs Jikaka, recteur de l'université de Kara, avant d'année Kimia, FCCP Koufa. École bancaire c'est la société. Bango tu as côté d'appui na union sacrée pour la région de Félix Tshisekedi. Est-ce réellement que Batouana? Les solides moral au bako pesa et pas moi na Félix Tshisekedi, pas moi mboka Félix Tshisekedi pour Congo et Botelema pour Congo et Bonga. Na partie SRDC M23 na armée rwandaise ba Télémissi Mandoki et d'ailleurs le chef de l'État et mon Félix Tshisekedi dans le biquet. Il y a toujours visible dans le village, dans la localité, est. Malgré c'est les faits, mais M23 a toujours la position de mener guerre dans Bitumba, dans le Congo. Oui, ton discours, je vais le Lorenzo. Discours, voilà, c'est comme si pour la nana qualifiée, c'est ce qu'on engage. Et là, discours, moi, agent doublé. Joao Lorenzo, c'est parce que le Congolais m'a qui a routine là-bas, 500 contingents. Angolais bakoye awa alobi que Kagame azali ko luka bitumba te bazali ko faciliter paix parce que Kagame dem a faciliter qui est tâche akutana naba M23 mais ce que talent mauvais très bien de l'autre côté ça accusation accuser que Kagame dem mutu asa vraiment mutu aso tamula ba M23 c'est parce que atie en contact da bango. Est-ce que pour gagner M23, il faut continuer toujours comme ça, la force, bah Sadek, bah EAC, bah non, tout continue quand tu joues, hein, Kofunda, les moyens de faire des choses, c'est que pas tout le monde qui est comme ça, il y a Rwanda. Est-ce que Congo, il faut continuer quand Bongo. Qu'est-ce qui nous manque pour agir? Jean-Pierre Bemba, tu l'as où tu as mon aïe bientôt là, auto si Mamando qui a mis Néné, Kuna, en Indonésie, il y a mon réseau Mekango, dans le champ de tir. Tu veux dire ce qui a côté ou bien Bemba ou bien Bemba au Balembisi dans ces pays, dans les BT. Ce qui a Bemba au Toyobaka. Mais est-ce que, à ce même mécanisme ici, il y a que qu'on sauve comment? Mais tu as dit Bemba au Balembisi dans ces pays, dans les BT. Pour y avoir une émission. Dans l'Est, M23, dans l'armée rwandaise. Na ouest bamobondo milice oebimikuna o jusque là et comme même la porte ya Kinshasa to éviter to la naki cardinal ambongo kuna c'est quand vous la kuna la province ya Kwango aouti kolobake il n'y a pas de conflit entre peuple Tek et le peuple Yaka après à interpeller le peuple Yaka Batia Maël sait que pour lui ambongo alobi ke ezala la main noire na simezani ezali na ba problème de ba politicien la kati ya masolo yango ezala solo to le kota ekoyebana parce que Congo ezala yo mon côté na centre ya Kinshasa to ganga to loba koluna de manière moko est comme impossible ezala ba kwa ko kota yo moko kuna il faut ebela dia ngonga so meleki en tout cas Batame Pandeko Bob, la coin, te Pandeko VK, Vinika Songo, pour demander que ce soit si vous avez un problème, au coup de la Ujana, problème, si vous Congolais à Kokima, Nani. Vous allez le bien pas eu. Moi, je vais Vitali Kamere. La belle route, ma tête à pogno, pas d'ailleurs, Premier ministre.
Alors, il y a humiliation. Il y a comment on a Congo, peut éviter le caméra Moutamaï, et Toyobaka, Azo Kende Kolela, la Zambie, peut la fin d'ici pour le Lukamasango. Koutuye, Toyobaka qui est Toyobi, Azo va problème au niveau de la justice, mais capitale Bukangalozo. Mais alors, dit que Bukangalozo, Ezalini, Bangouna, Mbokande, Baïba qui va t'appeler à Ratakate, soit celle qui Simba toujours, Yango Bakota qui toujours, Bafiti, Papa Lukaba cassé, le qui va t'appeler à détourner Kimbongo. Quand est-ce que tu reçois un bateau de pêche? Quand est-ce que tu reçois un bateau de pêche? Après qui ça commence à faire un bateau de pêche? Le long de la vie, ça a 70 000 francs. Pondu comme on a terre, Malasoukale comme on a terre, Dango comme on a terre, Pastek et Outa plateau comme on a terre parce que Bamobondo, Batomboki. Opposition, bien vous allez l'embellir. Basengina, Molamoka, Fayoulou. Balobi, on s'est dit crédible. Bloc de Koko Tawana, on s'est relié. Maintenant, moi, je Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Delis Sanga, Peba Taponyo, Balobi Bakolembi Sayo, Okokalsu Komba na Ote. Parce qu'un pays sans opposition, donc on décide peut permettre le pouvoir à ce makambo eux qu'on a un sentiment inutile. Il fallait opposition ezala pour que la musaka pouvoir aille ba qu'est-ce que ezali. Mais pouvoir les faits et ce qui dit azaka la opposition et kenda wapi. Moi mboka Martin Fayoulou yeba zelo ke babi ki oza seul opposant oza crédible. Jean-Pierre Bemba na Indonésie ko soma arme. Vital Kamerhe na Soudaf ko kibondi la Masango. Pelisa motopo pour son monde ko pelalelo oyo na sana mwana mboka côté la ngai mwana mboka Vinika songo pe de l'autre côté la mwana mboka Maître Bob Gegombe. Merci na Popo Ikoma, merci na Yves Mbumba ba Simi Musala o poto tabo mona biso bisika bozala banda ko na mlo kitoko. Na idée que lelo oyo pour son monde ezo pela moto c'est parce que to beta lisolo la politique mboka sans ko bomba lisolo. Vinika songo après? Si ma micro tombe la micro après? Ouais, on a après de. Moi, je suis Gegombe. Prêt? Na mesa ba combat cage. Mesa combat cage. Voilà. Tout à la caméra, biso mbale. Tu vas pas mettre Bob, tu vas pas Vinika sur mon fils, confiance. Tu vas pas soldat mondade pour ça mondade pour Ikoma. Azo pel sa moto. Insécurité à l'est. Pour la M23 P là-bas armée rwandaise. Tant de temps comment jusque là solution mon naté à chaque instant toujours continue toujours acquiser. Est-ce qu'il faut toujours que RDC Mboka Makasi et continue toujours acquiser pour que le Kaba armée ndenge pour combattre kaka moi groupe ya ba rebelle M23 na armée rwandaise. Première question on a 3 minutes OK. Merci à l'aide pour na mutuna mais pour na banda na banina ko pesa mbote na bandeko nyonso ba Holanda biso na bandaku ba Kongomani partout bozali na pesi mbote na moko débatteur tozana e ndeko nanga vini na pesi mbote na bato basala raketo bima kitoko boye na ba TV na bino ndeko Yves Mbumba na ndeko Pompo Ipoma na pesi bango mbote ndeko dewa pona kota na makambo este na un peu na rappeler na ba ndeko na biso ya Kishasa o ba o gérer biso donc lelo kande na roya boye na victoire ba transport ya biso ya en commun ba ndeko bazo souffrir ba recevoir bazo matisa transport ndenge balingi nde na ye awa boye pona koma awa transport ya de victoire à Kingasani Anjili ezala nango 1000 francs mais ba benga ngo 150 donc 1500 to futi ba 1500 donc eza makambo ba peuple bazo souffrir o ba konzi mboka il faut balanda makambo ba ça na miso ba konzi mboka voilà il faut balanda pour parce que là où ils sont il y a des policiers ils appellent ba agent transport basali bisika wana donc ministre provincial ya makambo transport na habité Museno Salaka allons-y mettre Bob ndeko na makambo etali est ndeko makambo yebi na ebisa ko l'autre fois na ba émission to banda oleka na sengaki na mokonza mboka abanda na ko benda bateau bazalaki na cause effectivement mokonza mboka bendi bateau kwa ba Jean-Pierre Bemba bambusani amwisi pour lelo M23 otozomo na M23 ezali solo o elamukaki na 2012 hein elamuki na 2012 à travers bateau lokola bambusani amwisi ba Roger Lumbala o bazali ba Kongomani lokola biso mais ba lataki poso wana ya kokoma ba rebelle pona kobundisa mboka na biso mais na nyonso wana ndeko dewa ce totali bien pena mona ki na nyonso wana eza biso moko ba Congolais nde toza na cause ya guerre oyo eza likambuti ya ba Rwandais soki ndenge ni depuis kala pe Kagame ngo pa belela eza likambo ba Congolais preuve ane lelo ndeko nanga so tali
historique ya guerre oyo ozomona keza guerre moko ya ba congolais nde baza ko alimentango nga na oyebi solo mo dewa na régime passé ya ndeko na biso Kabila ebele bandima ko sacrifier même mboka na bango pour na intérêt ka ke Kabila kende nanu vous comprenez dewa ebele ya ba opposition sera kala bandima qui même pas signer ba part na Kagame pour ba faire partir Kabila na pouvoir. Donc eza ba cause eza réel oh lelo même si on a Kabila sa marionnette Kagame ça derrière lui comment est-ce qu'il va coopérer là Kagame pour le Kagame qui bisa Kabila ba balol ba yende Kabila asa marionnette omoni Kagame aza le baloba mwana susu soko vimi na nzungu seke mama na za se donc Kagame aza partenaire ya Europe. Donc influence Europe eza nango à travers Rwanda yango nezo ko influencer pe Congo. Vous comprenez? Le ba dirigeant au baza na mboka na biso yo ba élection au total au sala dernièrement. Ba européen bandima quitté que Félix a gagné. Bandima quitté alors que eza ba élection de baloba toza pays mo souverain au to ça ba élection na biso selon na ndenge na biso na selon ba européen te mais na ndenge na biso pe ba africain ndenge ba élection elegaka na mabena malamu mais ba komisango au deal à l'africaine vous comprenez donc bango biloko biso to sala ya biso bandima rango te ba mona onka keza mabe en complicité na ba congolais musuko ba puyaka bango guerre est lelo ndeko na nga dewa soko tie na bande banda ti lelo omona ke ba congolais nde bazana sima bankambo wana tozo M23 na beti so M23 en 2012 Roger Lumbala na mbusa nyamwisi bazala ikuna to mona bango tangu tozala kiawa to moni opération Pomme Orange o ezalaki chapeauté na papa na biso Didier Etumba général Baouma na Colonel Mamadou trio wana tomona ngo sur le terrain et ça là qui musala tomona ki M23 bazonga ki tomona ki ti armée na biso mataki ti na ngomba ya change wana o totoka sango basio M23 tomona même ancien premier ministre Matata Ponyo akenda ti kuna Kabila o yakala o to alongwa président akala akenda ti kuna na change place où ezali basio ya M23 bakotaki déjà bazonga na bamboka na bango place bautaki mais nini lisu esali ke bala muka lisusu kaka biso monde ba congolais nde to la musi bango est-ce que c'est bakasha ba muke bazonga ke bamboka na bango est-ce que ba utaki pona ko ba M23 ba congolais ba na kati te ezali ba étranger mouvement eza mouvement ya ba congolais donalo ba eza mouvement rwandais o eza influencé eza mouvement ya ba rwandais o eza baza ko influencer ba congolais nde baza na tête nango. Vous comprenez? Pour Rwanda ko ya yemo te matie ba congolais bozaona même RCD otoyo kaka lelo awa. Donc ya ko taka yemo te fumo ya famille. Na lobby faut ba fungola la porte lelo makambo oto ezo sama même ata lelo ki kulu na o eza na Kinshasa mais biso monde to za cause ba na biso. Bon par rapport à ça maintenant ma problème est-ce que tu continuer toujours koluka ba force ya ndenge na ndenge et assez mabe to Kenya mabe to ke su na ba SADC est-ce que tu continuer toujours koluka ba force bana pour luka ko bundisa ba rebelle ndeko na ngai dewa omoni balobi ba erreur a passé il faut corriger biso na prison vous comprenez nakala tamsu tozaki to ko kamakambuté tozo ko kamakambuté po moi to na bolo banini to ko kamakambuté po tozali na matériel té donc ya eloko zo boma FARDC na biso za matériel na financement bapesa mbongo na basoda bapesa matériel au moins ke bitumba na biso moko nde photo silisango tokozwa ba allié o to benga ba allié sadek ko goya mais biso moko nde photo za sur le terrain biso moko nde photo bunda to bimisa ba paquet ya biso moko mo pa ko kufa pona mabele na ngate ngamo nde fona kufa pona mabele na ngai très bon initiative wana o VPM ya défense akie ko somba mandoki ngana monika ye moko mais fait pas mais ba technicien ba tacticien o ya domaine chef d'état major pe fois za la poza domaine na ye donc eza ba biloko mo botema mbongo batu ba wela mbongo te makamba Congo etala mbongo te to tiande mayele au service de la nation mboke ko changer. Très bien, analyse qui toka mettre bon par rapport à Bitumba oyo sama na est kuna insécurité oyo zali mené par ba M23 na ba armée rwandaise. Moi mboka VK comment na ke balobi ke Bunagana ba rebelle balongwe mais RDC FRDC d'abord
azui force azui moyen kokota kuna te. Est-ce réellement esika au rebelle alongwe ba allié ba qui peut pas sunga RDC alonga itumba wana mais ba rebelle balongwe qu'est-ce qui fait que FRDC azo kokota ba biskala bunagana te ba mboka na te mais en attendant le chef d'état sur ba que non azo signaler que il y a encore présence il y a ba miliciens ba M23 l'armée rwandaise ba mboka ba ba soi-disant que ba locateur ba soi-disant que ba tiki yango est-ce que tout le banini est-ce que Victor Zali péné tout Zali pénétré pour le Congo Kimi Zali pénétré Zali pénétré la partie est de Mboka. Merci mon Mboka Dewa. Premièrement d'abord na pesio merci pour l'invitation. Na sepeli lisusu kocha makolo nanga na kati ya émission to le kanambonda. Na pesi ko débattre na ngana ba belle analyse outi ko sala parce que tant on moni mutabimisi ba analyse moko ya bien a pesi pona ko prôner ba valeur concernant insécurité zo ko régner na est. Na pesi mbote na nga vana banda pona ko kuta na sujet. Na pesi mbote na ba o bazali ko sala auto bazali ko transmettre biso ba i kongomani batala biso na ndaku tango nazali komona Yves Mbumba na monsieur Pompo Ipoma ba o bazali ko komisa biso na banda sans oublier on a bien ka maman trois fois Fati maman Thérèse pardon plutôt maman étoile docteur Bertine Kangombe maman trois fois Fati na pesi mbote na pesi pe ba salutation na partie nanga union pour le valeur sécurité IVT en sigle na ba cadre et tout monsieur Delvo Ngoyi na pesi mbote maman Thérèse na lingi na kota na sujet na biso ya lelo o eza vraiment basé mingi na insécurité na l'est na lingi na bisandeko de wana ba ikongomani bazali kota la biso parce que tuni biso est-ce que to ko espérer na peu tout to continuer toujours la guerre mais la lingi na lo baboye kolanda mai onyo sondeko baba uti koloba na sepeli nango parce que a épingler biso étymologiquement nenge guerre ya est ezali koleka nenge bandaki mais lelo pe na lingi na rappeler ba ikongomani oh bazali kolanda biso nenge ndeko de uti kotunda biso est-ce que to ko espérer na kimia ngana libi oui parce que kimia uti kozala et puis kimia bandi da kozala restaurer parce que lelo oh batebele surtout dans la zoloba batebele je pense bien l'opposition et na banaliste bazala qui pro opposant oh batreta qui chef de l'état qui azali mutumoko dinte parce que a placé un rebelle au commandement ya province autozali komona Ituri na Nord Kivu faut que le bayango vérité là ba kongomani tant que le rebelle de part on azali ko saluer l'infatigable le lieutenant général Luboya Kachama Johnny oh lelo ce qui tozali ko beta makambu ya sécurité à est lelo sécurité zali et puis stabilité zali na ko développer ngo lelo oh 20 ans passés tu es bien que est ezalaki toujours na ba tuerie décapitage et puis tu vas na komona massacre les gars qui trop parce que lelo autant on de ko baba uti ko loba lelo mo plein capital na landi alobi ko bana déjà l'an 2013 oh naissance ya M23 Salemaki oh biso voir même l'autre zo ko boya ko négocier na bango mais régime passé baluka ki basala ya liboso brassage oh to yebi de part et d'autre ki batubile ba kotaki ba komaki ba député ba misusu lelo ba koma ba généraux oh to yebate à la mira tongo bi pas généraux mais lelo au moins la mboka son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oh to zali ko benga garant de la nation et des bons fonctionnement des institutions on zali commandant suprême ayebi bongo ko installer à tête ya gouvernement ya Ituri na non Kivu apesi yango na maboka ba militaire parce que lelo oh ceux qui kimie komi kozonga eza grâce ya lieutenant général Luboya Kachama John on apesi mbote parce que lelo oh plus de par rapport à quoi c'est parce que le chef d'état dit que il y a encore présence il y a ba rebelle M23 armée rwandaise dans ba village ba localité omsuki soit les ba balolo ba tiki yango kimio zo ba kimio komi kozonga par rapport à quoi merci de kodewa parce que lelo oh il faut ba kimio ko kozonga par rapport à quoi samedi o uti koleka samedi passé tu es bon ko fêter 2 ans état de siège banda chef de l'état a instauré le Kouana alors tu es bien ko ça la bilan le il faut que yebisa ba ikongomani prison président bazali kota la biso il faut que yebaki avant état de siège 20 ans vous allez toujours la tuerie massacre koboma les gars qui trouvent bande kolela mais le on a 2 ans faut que yeba 2 états de siège pour récupérer plus ou moins 350 villages où les alaki occupés s'il faut donner la terme à pourcentage combien pourcentage on peut ça par rapport à matière à sécurité en matière à sécurité à l'est le lot c'est la bien ça pourcentage sur 100% on est déjà arrivé à 50%. Parce que tu es bien que la milice ou la M23 dans la zone d'ité. Baza quelque part, au chef d'État déjà détecté bon. Mais pour le temps, il faut que ça va être comme une vérité qui et ça qui va m'emboquer les akifar de part et d'autre Djougou, Oumu, Ozui Mambasa, Ozui Mboka lokola c'est quoi encore si je me trompe pas, Bogo, Ozui lokola Magi. Et ça qui voilà, et ça qui va territoire où ça qui basé et puis massacre tué, et ça va territoire mon phare. Tala Djougou, commerce Zarakuna, Omoni Urunu, commerce Zali, Omoni Bogo,
Aéroport, la biso qui occupé plus de 16 ans. Dans la théorie, c'était M23. Mais le l'état des sièges, grâce à l'état des sièges, tu veux bien qu'on récupère puis population qui maquille et songi. Le lot faut en termes de pourcentage, plus ou moins 50% au salaire déjà dans l'état des sièges. Et puis le lot faut plus de 300 soldats ADF et puis ses alliés, bazala qui est un peu séquestrés et puis désarmés qui bango. Le lot faut village qui un peu impraticable. Le lot sous l'impulsion chef de l'État à travers le lieutenant Kacha Maloubo Johnny. Le lot Ituri et bandi quand même coupé ma. Le lot il faut qu'on rappelle parce que besoin d'insécurité oui. Il faut que se battre par rapport qu'il y a nini communauté la biso EAC on est basé na kati ya Bunagana et parce que même en tant que fini ka songona ki mutu na ki contre EAC parce que le lot ceux qui chef de l'État zongi na linément to bande ko ka SADC. Il faut que bango décoder wa ceux qui toqué na histoire SADC ba benga ka yaka SADC a mené ka opération par rapport de courir les mecs maintenant SADC maintenant ko toujours ba force ba pa ya poto ka kimia ya ko gagner ka ba moi ba milice sur la 123 na armée rwandaise. Mais oui, c'est normal parce que le faut il faut que recourir là-bas donc on va compter avec. C'est ça parce que et puis pourquoi la bito recourir là bango. Il faut que ceux qui t'habitent recourir na EAC na boyi. Mais na SADC c'est normal. Je suis d'accord parce que SADC déjà mena combat na mboka o. Et puis depuis la songo. Oui que ba image tikalaka. Sur la qui couler la machine toza na zaba élément oyo apuyaka elongo to saka ba mission de canal ke oui pour EAC fallait zala eza kitoko lelo oyo pour boya EAC pour chef de l'état apporter bango du doigt tout cas par les sentiments ou il faut quand même que ça battu OK si tu peux chef de l'état conseil oui la mission ezaka oui puis non ezaka non ezaka que chef de l'état ça que oui mais surtout que oui akene non surtout non total aka liboso est-ce qu'il vini ka songo ozoboya EAC pour chef de l'état apporter bango du doigt ou bien ozoboya EAC par rapport au monde qui rendement bango zali négatif na terrain non en fait de côté eza ma question mora bien autour du baï congomani oui mais les mesali tu appuies qui arrivé à EAC par rapport au monde qui objectif à présenter qui biso yangwa ngara sala mais to comme sur le terrain comment se fait-il lié au changer chef d'état-major et là on a fait comme ça biso yo na ndako lelo beninga ndeko vinika songona yana oza DG na ngaya to le kalambonda mais na kati déjà no pesi ngana inscription il faut na sala parce que na kati ya nini na yo ya magazine na yo mais na kati ya magazine na yo ngana comment changer batou sans même ko luka ko contacter yo za patron ya magazine est-ce que on s'appelle nango mauvaise intention alors tout le monde qui déjà qui EAC a combien de invitation mo mabe parce que le fait que c'est familiarisé ya on est chité dans le bagnon que ça appelle à SADC c'est normal c'est tout à fait normal et pardon c'est tout à fait normal parce que il faut qu'on y ait baqué tous allez quand même la terre organisation et militaire et armement la biso faut baqué tous allez déjà pour lancer ba recrutement alors tant que tu former unité la biso te bi que unité à mon Tombolo Fati Béton on comprend bien que ba comment milice est ici là et pas d'ailleurs le général Luboya Kachama Johnny Yona Sisiaro le nom de qui mieux conti inspection comme ça les ba route c'est zone le lot et puis investissez ba comme que ouais là qu'on se bousculer pas qu'il a tout on doit se dire la vérité il y a un moment que tu se fait na déploiement SADC biso to zayengo to zone numéro parce que à ça déjà mission to yedi randima na yango to ndimi yango zarawi très bien qu'on accepter déploiement SADC qui topé koboya force EAC et ça correspond beaucoup plus dans mon salaire que le cas offensive et salement la bitumba est mais problème offensif pour être EAC ba qui na esprit offensif c'est comme nini ba bundisa banguna wana mais sur le terrain on voit maintenant ils se sont devenus en famille ils se familiarisent avec les rebelles il y a même des photos automona bande ko ya EAC ba rebelle ba simba mi bazo ya mana pe bazo ba ke ba ki pour bundisa ba rebelle 123 te alors et belé ya mbongo au Congo zo bimisaka ko pesaka ba force wana EAC so il va bien ça armée la biso soda mort comme à $500 j'espère et qu'on motive la soda sur ma casse parce que bazo ba bundate tu habites jamais même à l'est jamais même dans Indonésie à Kamandoki côté ouest avant de côté bakabaje bemba to na makamo ouest pour toi tu as peut-être insécurité to zuba kamo ya est tu sais on te terminer wana ouest côté mobondo ba to kufa ebele bitumba to zo ba couleur na ngote jusque là ezali couleur nini réellement oyo peuple yaka azako luka moi mboka bob dans 3 minutes peut-être sur moi condensé merci Alain de pour
pour son bon des opéra monte il faut me passer nalobi nazongisa nao ndeko vini 3 minutes ndeko vini abima na calabrassage mixage mais yango mpe kaka nde baolinga basala lelo pourtant baolongola M23 bakei naona Kisangani mpo basala ni brassage na mixage tokontinue kaka babrassage na mixage yango kaka mais président aboyaki yango avant mais azongi kaka na yango nga naloba boni dora il faut mais mixage mais bakosoba barini bakopona pas question de brassage mouvement omoni moto zali wa moto topela munda posa moto zika soba se comprendre te bozira ta moto te bango ndo baolinga comprendre te bazo tsa mokonzi mboka na erreur yango moni biso totana na musika bango makambo osala eza dignité tolobaka ngo notre fois EAC ndo comme étant congolais né quinois naloba quinois né et grandi na Kinshasa on a yambi armée ougandais rwandais de père et de mère en plus na koyi ko accepter te même na sa ndoto ya liwa kene oka président na nga moko ke na sima na ngai akendai ko signer contrat na ba rwandais na ba ougandais po ba ya koto erreur no ya liboso erreur no ya liboso mokonza mboka sala eza nini mais babenga oni meeting aérienne ekoki kosala matenga bana ya botami na Kinshasa na Kanchach na tika komona te avion ya bapaya eko survoler avion de chasse en plus eko survoler ba colonel Mbo ya biso moka ka et Mathieu c'est mais na mwana despete nga na mwana Kanchach na mwana despete na mwana Kanchach mwana tolala na mobuna mobutu donc esprit na ndoto kutu eko sala matenga non pas ka biso na bi après colonel deuxième nango lisusu président eko sala erreur grave ake kozwa o babenya ngonini soki basa nini APDF soki APDF armée ougandais baya po basa la soki bakanga ba M23 en plus ndeko dewa yeba na mboka na biso ko benga Rwanda te sa Uganda sa Burundi ba travailler de pair baza ndere papa leki papa kulutu na baza famille moko libota moko mokonza mboka ya liboso sa ke kozwa Uganda baya koluka bakanga ba FDLR soki ba M23 soki ba nani parce que ça politique ta koluka to sisa likamlo na famille na ninga malé Rwanda monaki ke Rwanda bango tu baza na ba intérêt na mboka na biso agenda caché ndeko na ngai bazo manifestant ngote ba manifestant ngote ba moni président azana erreur mukenga na loba na modisaka chaque fois muto apesaka conseil pa mokonza mboka ke ko signer contrat na EAC na modisaka chaque fois po babilo musu ba konza mboka basalaka na mandat na bango e kozaka biso du temps après lelo Félix aza président kolongwa mais nini akotikela biso après nazo soutenir mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Antoine na soutenir mais na soutenir te Buzoba nde koleka te parce que tobotami atokolia lelo so yo ndeko na ngai tika koloba makambo même bandeko na biso baza na Goma bakoki kofashe leo ndeko so balobike pe koti na Goma soki wapi bandeko baotomboka ndeko na ngai pe koti ndeko na ngai yeba Kinshasa eza ville institutionnelle président Vandaka wana premier ministre député ministre ville institution mais biso mona na Kinshasa toza insécurisé siko Goma eza musika ndeki ne de koti o nanu ya pembeni wana bokoki kotia kimia te pembeni na nzinga vena biso mboso aleli fleuve na biso eza sécurisé te jusqu'à quand on continue toujours par matin au sommet de l'état de onangai aza jeune vini aza jeune yo poza na mayelo ko otsa na mboka lelo saka ba papa na te bazo rendre biso faible na ba ajo toza na faut la pesa biso ba responsabilité lelo mona na koma okama mwana tamusu ya ba 30 banini o mona net ça no mwa muke alors que so tali ba vie na biso ya kala wana nyoso ba papa na biso ba gérer biso bazoka ba pouvoir na ba aja muke lelo bazo âge à 25 ans ndeko na ngai olobi insécurité na ba mobondo na maluku ndeko na ngai baza kudutina Kinshasa baza maluku seke baza na kati déjà na ba monga fula baza déjà ezo senga nini ndeko na ngai baluka ba expert en plus na elaki oloko moko lelo soki to réorganiser ba élection na biso te ndeko to kosambwa toko makoko eli zo awa élection basala pona tanga na se basala élection za pour nini bien na tanga ka sur monsieur mona élection na isa pour na élection ni carte d'électeur valable pour les élections locales
municipale, urbaine, provinciale, législative et présidentielle. Siko biso to tika la ko sala élection nini? C'est sa réponse au mot là. To tika ko sala élection présidentielle, législative na provinciale. Comment c'est ça la maté? Donc balobi bientôt ba élection locale. Yango nde origine to banda na ebandeli pourquoi to koma mayele koleka ba papa ba yaka liboso na biso to linga to sauter mayele o bendengani na mboka na biso na okompa omoni comme on est kindu balesi biso kindu kya molimo to voilà l'activité ni rosala siko pour le problème ça la partie ouest ya la combine na commune ndeko na ngai makambo e yaka chaque fois to kutana nango mais cause nango eza nini to yeba ko élire mokonza mboka na ba voix ebele peuple a voté mokonza mboka eza teke to koma lokola mboka moko to prôner démocratie mais to sama mboza démocratie depuis la bonne élection ba nanu te 60 abima kutu te donc tozana tozalaka na C à 50% mais tala lelo batir basala élection Erdogan wana abimi na combien 49% mais bakena deuxième oui mais crise à légitimité crise à légitimité des autres conseils par rapport à la promesse de la partie ouest et Mboka. Bon, on a salaka appel na ba jeune congolais qui chasse ezamboka violence té qui chasse ezamboka kimia ba congolais place bozali ba kino place bozali wana eza frontière na biso to kanganzela munguna okota té qui chasse o ezamboka moko beni ba comprendre té ba benga qui chasse aucun label makambo mabe wana to mona ngote mais lelo biso génération na biso to okota mabe na Kishasa kikuluna ndeko na ngai na tango akala tozana ba souci ati ndenge boti boete mais lelo ta ba souci ati belé mais sécurité voix kala tozaka na garde civile ta la fierté a tenu garde civile hein bagasi to benga bagasi mais le 30 secondes maître Bob ndeko na ngai pona opesa ndeko pe maloba ndeko oza jeune yebisa ba papa onyoso ba entouré fachi en plus na mona sous vision union sacrée na mona eloko eza susté donc biso to soutenir candidat indépendant Tshisekedi to soutenir te union sacrée soki ni to candidat indépendant c'est parce que ba voter président za indépendant to voter Tshisekedi ndenga za candidat indépendant mais union sacrée na mona ka bato na bo Josephiste Kabiliste moi tanga ndoko eza utile wana lobelogo moi tanga na za Josephiste Kabiliste bato na boyo ko na bango nyoso ndo lelo siko bakaiti baye na ngamba papa na biso Tshisekedi baye ko sa net balingiye po ba sise lisusu nde ba sise Kabila tande ba abandonner Kabila papa Fachi tala bandoki bazingi yo mo benga ba bandoki tangu yo za opposant obenga bato na nyoso bandoki lo bandoki yango bangwane ba entouré est-ce que ça na makasa ko longa bango. Merci beaucoup maître Bob. Voilà Congo aye tolobaka ke Congo. Avant de se mettre, elle peut se finir quand on maloba. On a rappelé bino bande kunangai. Monguna tondoki otoloba katobele la katongo mili pourquoi boyeba ke azara kati na yo. Nyama o ala lidesu azara kati lidesu. Lelo oyo epesa nga pasi tala mona gouverneur de la ville Chachilingo Bilamba kazo tout tato babaki azobima royambo. Parmi ma gouvernement ça misa ki to epesa nga regret makasi nga alede wana lo biango. Est-ce que engager nga c'est pourquoi c'est quoi engager ngai pourquoi le biango il faut doyer que sécurité à ville à Kinshasa et bandi na ba avenue na ba rue est-ce que tu allais ko vanda tant que les chefs de rue nos chefs de quartier bazala nous sécuriser té ba bi importance ya musala bazo sala té Kinshasa et ko bongate tous les chefs de rue bazala ba là est-ce que ayebi avenue na mobimba so que ça dit combien de ndaku et ça batu bon la parcelle wana mais mongula batabika veli bo fandaka moi la kuluna otobenga moi la kuluna azali par ailleurs avant de kaza voisin de ce fandaka est-ce qu'un chef de rue a dit que le pauvre maman mami et ça à l'époque c'était quoi mutaou takala mboka ala ta Congo la province aye Kinshasa il doit d'abord aller au niveau de la quartier ba enregistrer ba jour boni à Kosala ta Kinshasa. Peut-être c'est rassuré réellement que Azama Boko ya interne pas fini ka songo pour ce séjour autant d'années. Ya mounu le gutu même avec la biso ba makete bikeza ni boso ba koma avenue Mbe avenue Mpila avenue Fabiaka avenue Kandakanda et ça le souté to éviter ba chef de rue pas en conscience
Par conseil ceux qui ont gouverné au niveau ça bango respect na bango ça va valeur na bango c'est parce que bango na bazali ba premier agent de sécurité parce que ba bureau o belé to dia ba aner ya ba DGM na kati ba commune misali ni esalaka moi mboka vilika songo mobondo na entrée à Villa Kinshasa na centre aba kuluna insécurité partout. Merci de on a CPL vraiment un speech au Bimisi concernant Villa Kinshasa, monsieur le gouverneur. Je pense que Norbert on a souka pour ébi pour Simba. Beta moi une moto. Merci pour la je sais que la plateau nous la bête à sur la vie que Gentini Ngobila a sa moto de 1 on peut se passe de l'union sacrée. Ngobila ne mérite pas de diriger la ville de Kinshasa. Pourquoi de parler d'autre que le lot a sécurité? Malouko ça et ça commune à Kinshasa. Qui dirige la ville de Kinshasa? C'est M. Gentini Ngobila. Va tomber à la bestage. C'est le professeur Balobali pour la Macambazo Mona. Voilà les dynamiques. Ah, quand la minute au monde, on va faire la sortie officielle à ACP à Ligue des Jeunes. Oh, les alliés, moi, Namboka, Junior, les Malemba. Oh, ben, sur ma quota. Oh, je me demande. Bah, Francis Chibala, on a pour la IDPS. Mais non, ça n'a pas si. Comment se fait-il? Jusqu'à maintenant, j'ai un petit mot de la zone méténica pour la carte à ville à Kinshasa. Bah, là, oh, c'est la mine à Tanganyika. Bah, quoi ici, ni gouverneur, hein? Bah, dessus, c'est la IDPS. Partisan à parti politique. C'est ça le problème. Et on a dit que tant que tu es là, tu as un posso. Il y a un moment où tu as un renouvellement de la classe politique. Mais député professeur, c'est ça le problème. Non, il y a des titres comme on a pris en a. On a 5 ans pour ça une minute. On est là. Tant que tu es ça ne va pas. Le nom est bizarre auquel va quartier Mississou. Est-ce que au moins autant que chef derrière, au moins un vieillard. Mais c'est ça le problème. Chef de l'État, ceux qui se trouvent avec Mayabi, tant on a célébré ceux qui m'ont fait travailler dans l'association, travailler dans la chaîne. Il y a des gens qui j'ai signé Gentini Mobile travailler là. Chose grave, Gentini Mobile a rendu parti n'est plus propre que Villa Kinshasa ACP. Chose grave. Et puis l'autre, comme on a soit approché, il y a métro, tout ça. Moi je pense qu'il n'a pas moins fini qu'à son homogène. Ce ne serait pas de le dire que Gentini Mobile a mérité Villa Kinshasa. Coup de poing. Il y a la mission beaucoup car. Et c'est une opération à Kala. Vérifier l'archive. Je pense bien la gouverneure soit qui même Betoginan. Et ça qui coûte pour ça que l'on a. Et là on montre la monnaie innovation chez Simobila Bissou. Mais les hommes pensent des historiens. Il y a des après au bout Kabila la on ça. Que l'autre la vous soutenir et tondi. Excusez, na boulevard le Lumumba avant papa ya la monaki ba créer ba système ba bengal ba mamba te ka ba ba tsa ba fleur ba nini. C'est déplorable. La ligne d'attente, tu as image. La personne qui sera redevable devant la population en 2023 décembre, c'est le chef de l'État. Alors, il y a besoin de chef de l'État. Mais quelle classe politique? Mais ça, Félix Sagosi. Il y a d'autres gens qui sont congolais qui, des fois, on a mis ça. Ils ont voté pour passer la majorité écrasante. À convaincre qu'on a une fâchée. Mais je vous dis, non, on a 4 ans de bleu, ça l'a mis. Le lot est déboulé système oh le lot de la biche ça école to ko tana kata sujet to comment to ke ko ba lo bien ou c'est mobondo voilà ça kuluna ne ba uche ba fait quoi na ligne biso le lot ko ba raké ko cantonner ba militaire ba bazaki ba milice na ko réinsérer to ko luka ko kotisa bango ko intégrer ça différent ils ont des choses différentes. C'est là de koba pona ka ba comme ça so ba ça la nini quand il y a un des ça la puis quand yo ngolo ba ke yo brassage la personne qui est en solo matière la personne matière moi mké ko cantonner na ko réintégrer na ko sala nini brassage ça différent le même monde où tu le bango to lingi ba ya to to memi ba ko te déployer bon to ko ba congolais ba ko lekala ngam na biso ba rwandais ba kei ba ougandais ba songi pa la bango c'est ça le mot qu'on appelle cantonner to yebi ndenge ko cantonner bango et puis le temps on lobi ke ba ndeko na biso ituri ndeko de wa uti le sujet mo bien to le bila bilan il y a insécurité mais la est le monde de Goulangana ko ngala cacher la mémoire ba congolais parce que ngana to bané ko le plateau to déplorer tu aurais les gars qui trop mais il faut te féliciter parce que le lobby ça place nyoko ka ba lobi ke na uruni babumi ba na djougou et babumi et ça résulté il faut féliciter c'est la diplomatie au chef de l'État a mené il y a côté la biso gouverneur militaire bande ko so bande ko ba ça en sort ben mais le nom mutu wana lelo général Kassa Maluboya a réussi mission là faut que ba place sur la to tikengo et puis là ouest voilà centre alors IPDF
mais il faut y avoir OK. IPDF. Voilà, IPDF, on va où qui armée ougandais, voilà. Tout ça la mutualisation des forces. Mais il faut y avoir que FDLR. Bah où t'es que ça la tante mo bani ataka nini na Uganda. Ouais, bouchaka fila Uganda. Ba qui me la mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut voir que to benga ki ba IPDF parce que ba ça la maîtrise et puis ba ça la nini maîtrise wala matière wala ko ba nini ko traque et puis tant ba ki faut mona kinde ba traque ki bango faut to le place wana et puis na ko maman maman mobondo ne kodewa na lingina lo ba ke soki to komi na période électorale insécurité mataka makasi donc les alliés c'est ça le problème la police pas occasionné voilà et là on ne pas quitter les groupes armés on doit aussi dire aux gens là bah non on a bien sécurité non mon chouchou le vite la sécurité sili le long on parmi ba hauteur il y a ba sécurité est-ce que oyebi conflit à quoi mutu bande na biso bondo ba côté oyebi na ndako na olobela ngomi tu es le seul journaliste à féliciter ça pour na flatter oté olande la conflit wana de près et de loin na ba kasi pour l'Afrique pour Luka mais ça la politicien belé de part et d'autre est-ce que pour la bazani ba failli ça ressortissani Adolphe Musu doit ça on va miner quoi ça mais est-ce que bataba le belama comme conflit on a Mosso voilà ba le belama non Mosso quand même parle à Dino Sara mais ba leader on ba qui ozi vient la André Kimbuta ah ko le belama te da kufa dia là ah mais je vous dis c'est alomba la politique ko ça da Kimbuta ko so ka te ko de ya bomambo kao voilà Kimbuta mais ba vient to tangi wana ba Martin Fayulu ba le député national ba ko le ka l'assemblée te on le moi je suis le président osé li parlant population est ba nous souffrir conflit te ki ya kala mon sikate ba pesa ta plan to sortir de crise exact mais yon ne kodé ozo kendi ozo se sacrifier même pour qu'un front place sur ozo bomba mais ozo ça la mission ozo luka on ressuccès je pense que ozo dans la fuite wana mais concernant ba ozo mobondo je pense bien la qui ministre il y a nini ministre la biso VPM Peter Kazadi o le lazana alobi en clair to yebi bien qui même ses alliés mais to luka des sortes que plutôt to mettre un peu contraquer ba wana et puis to c'est une population maluku base à la qui mais va céder dans la manipulation parce que tu es bien on comme dans l'année électorale place on est comme un bongo année passée tout ça qui le problème voilà t'as la caméra voilà caméra non voilà t'as la mon Félix le secrétaire chef de l'État c'est-à-dire garant de la paix dans 30 secondes PC message important par rapport à Makambo Est et par rapport à Makambo mon bondo ça vraiment entrer à la porte à Kinshasa na ligne là le chef de l'État boui biso to zali ba défenseur à pouvoir bateau to soko défendre yi to zali conseil na conseil des ministres goya bazwa ba mesures sévères concernant le dossier ça la maluku oh tout ce bien la milice à mobondo parce que bande quoi surtout bande ko traquer pour dans on a traquer une trentaine à bateau bande ko bazali ko traquer wana ba fait ko identifier bon ba tanga ba kombo ya bateau bazali ko financer bango parce que ba ko le moité va se réveiller et bon matin on doit ça la maman va tirer très bien voilà munda ezo posa munda ezo zika vraiment la moto ko kama je so ki bezo beta maninga makasi opposition babi ma trop force ya kolala lembele mata falu babi yo moko je peux Mandoki vital caméra et humiliation que senga biloko kuna na kati ani mettre bon 30 secondes to kita on le fait et c'est chaud on dit matin quand il vimba combien de minutes est-ce qu'elle kuna tu tiens 2 minutes hein 2 minutes j'espère voilà to ko na suka mettre bon to c'est à total ma minute bon pour na suka na remixer ka honorable Miguel Katam Kachal pour na mama ba sous-traitance au AZDG ya autorégularisation de sous-traitance dans yende honorable Miguel Katam Kacham yenda za moto azola na mama ba sous-traitance donc yende to senga activer jeunesse moderne activer inspecteur wana dit bazo kende enquête na ba société privée nyonso wana asala ba enquête parce que yango des mission primordiale na biso donc ba sous-traitance wana baza vraiment sévèrement puni o baza na infraction pour chuter na pesi mbote na ba kongomani nyonso balandi biso malgré za partie remise to ozonga lisusu na pesi mbote na batu tout balandi biso ba kongomani nyonso na bosanité artiste Asim na peso mbote place aux ali José Loabe la peso mbote place aux ali ba kongomani nyonso na ba militaire ponga na mwana kancha na peso mbote partout bazali non kato wote ça pour autant que la peso 10 secondes il va sous kato clôturer ba oui merci de wali lo ba souvent ouais c'est ça tu es bien que au tiki biso déjà na goût
bayi kongomani basi la tokozonga lisusu tokosenga pona yo tokozonga et puis na pesi mbote na population nyonso nazo senga na bango to réitérer toujours confiance sur la chef de l'état et puis toza déjà toloba ki en clair opposition eza epete tozo mon opposition te biso toza concentré na makambo électoral na pesi mbote na mama étoile mama le docteur Bertine Kangombe siko zali na pesi yo mbote Eli na pesi mbote na mama Lidi Lukeba bato tout ba soutenir nga na diaspora tout ça na pesi bino mbote bon s'abonner na tous les calambonda ils allaient monsieur sur toi monda école surtout monda école zoko beta to s'abonner puis na syndicat kaka na assemblée provinciale ba enquêter au ministre provincial à transport monsieur Honoré Mbokoso allez balelo ndeko baba uti ba maman transport donc tozo baté ba arrêter bo monsieur César Lukuta ce qui bolingité ba kan assemblée provinciale. Merci monsieur le réseau de Dieu pas président Ben Jonas je suis Kasai j'aime Kananga merci la président Ben Jonas merci à mon avocat Augustin Mungimi on est directeur de l'Oyo au niveau affaires coutumières alors c'est un problème hein? Vital Kamere babi humiliation il y a quelque chose senga makolo luka masango na Zambie pe l'Afrique du Sud opposition l'embele Martin Fayulu babi tikala yo moko pose la force au défendre des couleurs et opposition ndenge mona mboka le fait Tshisekedi wa mulumba zala ko sala babi kupo sanga na bangwana kupo le ko lembisa yo ba me mona libulu to le bien ngo de potaiza muke na teli prochainement ko beta parce que pour ça monde ko zo pela ka moto zika bakaba le bese bele merci à Yves Bumba merci à Papa comment merci à Maître Bob Gegombe merci à Vini Kasongo to ko zo sur la masolo eza ebele je vais vous retrouver prochainement jusque là restez branchés sur le reste programme bien Absi Télévision merci bye